oyo etali crédibilité à justice congolaise. Biso tout oyebi que justice na biso za justice oyo eza makasi po mboko eza na bato mayele ebele. Comment bato bako raisonner que un artiste et musicien fandaka ake ebimisa mutu na kasho. Ouais, c'est ça matin. Et ça la matin, c'est absurde. Donc mutu oyo akoko bimisa mutu na kasho eza mutu asambisi. Ken Penaso azali banda parce que babimisie azalaki na erreur te azali na likambo ya mabe asalite yango babimisie na justice na biso ya mboka. Donc rien à voir na fali pour pas lobite que so ke funda mutu elakisi ko zana raison eloko bato ebele babosanaka so ke funda mutu lobite ko zana raison. Bonjour, comme je le dis toujours, je suis très heureuse de vous présenter cette trop belle émission et c'est moi votre humble servante divine, vous la diva que vous aimez toujours. Hein. Je tiens à vous dire bonjour parce que vous êtes plus nombreux devant vos téléphones, devant vos tablettes en train de me suivre et je dis un grand bonjour à mon boss qui s'appelle de la nation et je peux pas oublier Pichou Mangaya Boss Lady. Hein. En tout cas, ceux qui n'ont pas dit émission sont pourtant dire bonjour à Willy Mouchen, le code mondial dans la Langate. Alors, un grand bonjour à Jean-Willy de London aussi. Hein. Je dis un grand bonjour à Yann Wanzambi. En tout cas, merci pour tout. Dans mon équipe, Coli, Weston, Joking, voilà. Machin, merci. Yann Wanzambi, là, j'ai Patercho, ma garçon Paris. Je dis merci. Je peux pas oublier de dire aussi merci à mon équipe technique. Hein. Derrière la caméra, je suis avec Marcus Ngangeli, hein, mon bel amour, Naboya Choco. Donc merci. Comme d'habitude, nous avons toujours l'habitude de regarder la bino, mon invité du jour. Mon invité du jour, il s'agit de Boloya, Papi Kalombo. Moi, je l'appelle Papi Kalombo, on en a parlé quoi. En tout cas, orchestre Nabiso, mon boye, groupe d'accompagnement, il a fallu Poupa. Je suis avec Boloyan, mon thème, il a fallu Poupa. Autrement dit, voilà. Marcus Panza, déjà, tout le monde a déjà Boloyan. Bonjour Boloyan. Bonjour, vraiment plaisir. Et là, plaisir, tous attendent causer pour un bateau, bazolanda, internaute, bazolanda. Bah quand même position à mouvement na bango, bah position artiste na bango bolo yang l'élément absorbant, grand garçon plein d'esprit, Mili Mobele Chupacabra, l'espèce rare. Donc c'est bien quoi. Tontoye babolo ya. Pour nani ni fali azarana orchestre te mais un groupe d'accompagnement. Et la banga ba taxa Congo ba ko foot ba mbongo parce que ça orchestre ou comment parce que a garda bino moko ba musicien na ye bozo ba musicien na mo privé groupe d'accompagnement ça ka bat mo ba bengi bolo ya na bengi chumen na mbona bengi motu ba bengi babi tango fa bengi atelier kunyanga boya to beta ndule wana za groupe d'accompagnement mais ceux qui ont bengi orchestre ce que Azé bino boza ba mission boza yemo donc boza ba propriété pour via fali pour pas sur lingo longo et si fali pour banangina long mais abenga no groupe d'accompagnement c'est dû à quoi? Bon liboso na biso na groupe d'accompagnement eza elo au moins innovation moi la musique à Congo maramuto et salama maramu belé salama déjà moi il fallait tia bandaki carrière na elle rend imago elle professeur azali na besoin sala makambo peut-être batu mususu basalaki yango te et basalate ou bien basalaki yango mais basalaki on ndenge mususu ya linga sala ngona ndenge mususu ba groupe d'accompagnement je ne dirais pas qu'avant biso groupe d'accompagnement ezalaka te ezalaka nango mais ezalaka na façon nango bandako travailler mais yesiko ayeko sala groupe d'accompagnement mais na façon moko il y a retravailler en ndenge mususu je ne dirais pas moderniser eza lokwa ya baninga ezaki ya mwa ndenge mobo ya mwa kala ya biso ndete mais eza na façon na ye ou na vision na ye donc toza groupe d'accompagnement mais na vision mususu vision eza nini groupe d'accompagnement mais à travailler beaucoup plus na batu oyo azana bango confiance a forcer bango confiance pendant des années tous travailler ensemble. Yann, pourquoi fallait pour pas Mobutu?
Bon, momoni bakombo wana ndenge za ndenge na ebeli Mobutu aza rassembleur. Mobutu azalaka rassembleur, papa Mobutu toyebi. Donc je pense que na ndenge ya lingara polémique te, bon wana eza pas selon nga. Ndenge lingara polémique te, azara toujours na esprit ya bomoko ya kosangisa batu, yango na babengaki Mobutu quoi. Yango babebo pokombo ye moko mipesa te batu nde bapesa e kombo Mobutu. Bolo yana selon conception na yo, balobi canne à sucre, bazwa canne à sucre za coco, autrement dit na lingala. Olongoli, marché absorber mai nango juste jus nango et puis au boaki. Et on a fallu pour pas aimer le biseau bassi. Donc on peut prendre, tu la baisses, tu fais l'amour et puis tu la jettes. Selon toi. Bon, selon ngai pour ezanzembo yangai, ezanzembo nangati ezanzembo patron nanga. Mais du fait que tu travailles yango, on a quand même une idée sur thème yanzembo nzembo pendenge zali. Omoni na mukilinde toza biloko mibale ou eza sucré ou eza salé. Biloko eza salé ezaka nango pe mabete me bato ebele penza za mingi kaka wana ya bololo mungwa on comprend bat basepela mungwa ngai bololo tout ça bat basepela raté mais so muto lebisika mutu wana ya sucré mutu amoni déjà que non eza bien donc sens oyo azo bengela ba mama ezake ba mama baza ça dit baza sucré baza ça dit eloko sucre ezake eloko moko batu balingaka na sens wana omoni ka biso nde zakande nini Congo na biso to mesa nango mais on n'a pas le choix Congo na biso zande nini soko lati pembe bango bakomolo bate fallait mwindu soko lati mwindu te fallait pembe on comprend mais bango tout ba maman tout ba tantine tout o bazo se perdre na canne à sucre ba ebi que non fali ipupa Jikap la merveille elle craque elle rey mago truita il me race le professeur le king a honoré ne bango parce que et logo za sucré c'est logo moko batu tout balingaka c'est-à-dire honoré ne ba maman quoi o batu wana o bazo kanisa wana o balingi ba tiango na mitwa batu et kota teta ka canne à sucre ndenge c'est kangi quoi na défendre fallait trop donc dernièrement votre ya marane émission mais laisse tomber na défendre babi na en tout cas fallait pour pas moi muke ya moi si na hasard en tout cas Benzema ebi mamu bandu Benzema ebi mamu na loba de même que Jean-Yves de London ebi mamu na loba boluya na défendre fallait trop il y a trop mais fallait pour pas comme obimisa bato bazo insulter bato tel que Ken Piana, il a cité de gens, il a cité Ferregola, mais il fallait oser le croiser dans le Congo. Ken Piana. Donc, ce qu'il fallait pas finir. Il n'y a pas qu'un si nous de même que donc, et comme on rythme à Congo, donc on t'a saigné ma baie, après par après, ma bimissier. Est-ce que ton avis par rapport à la conception? En tout cas, est-ce que on a habité sur les lopena Togo Fanda, tout bando sur la makambo au Italie crédibilité à justice congolaise. Biso tout ebi que justice na biso za justice so eza makasi po mboko eza na batamaele ebele. Comment batu bako raisonner que un artiste musicien Fanda ka ke bimisa mutu na kasho. Ouais, c'est ça matin. Et ça la matin, c'est absurde. Donc mutu oya koko bimisa mutu na kasho eza mutu a sambisi amoni ke mutu yo makambo ba propos oya tenaki eza peut-être vague a lobi na mutu directement te parce que ngaso na lobi na yo na otanga kombo na yo na lobi na yo mais soki na lobi vague bo vaguement bo donc il a kisi que non na lobi vaguement bo donc il a kisi te que non nazo s'adresser directement na yo ba Ken Piana ba kangaki ye asambaki ba konzi ba moni que non azana raison yango batiki. Donc, Ken Fali pour pas artiste et musicien, c'est-à-dire, mais je ne pense pas que Atanga, mais je ne pense pas qu'Atanga peut droit. Naïbi que ça la option mususu. Mais je ne pense pas que Aza a beaucoup plus ami pe Satan a été abandonné le cabanion soutenir mais à que mingi ko kutoya ba avocat to ba nini ba magistrat pour na koluka moyen obimisa ba non je ne pense pas. Ken Piana bakangaki ye ngai pe na yoka ki na ba média ndoko batu nyoso
ti abimi ngai pe na yoki peka na ba média lokwa batunyo so je pense que ceux qui abimi justice na biso ezali justice moko vraiment na ebisio ngamo pe na zo ba problème na ba justice ndenge c'est dire ndenge ba kendela ba kenda na ngana ba problème wana na sentir pena que non to wana batamayele na mboko donc ba yeba ko trancher lobby te que so ke funda mutu et la kisi kozana raison et loko ba te belé ba bosana ba so ke funda mutu lobby te kozana raison ba ko trancher problème ba ko tala le pour et le contre batali nani aza fautif te et puis batali ba weba o ba kosala donc ba ken pena so azali banda parce que ba bimisie azala ki na erreur te azali na likambo ya mabe asalite yango ba bimisie na justice na biso ya mboka. Donc rien à voir n'a fallu pour pardon. Voilà, Pater Choma, la gérante, en tout cas dans les ligues garçons Paris, tous on a boloyan, tous on pendant t'inquiète comme d'habitude. On a bien raisonné. Ça dit que sur la mon écran, la mon embamo Justin Wela pour nous avoir un problème fort sur la boîte qui m'a salangé na Daninzi la ya yo ngona quoi. Lionel Mabondo à côté à Montréal quoi, c'est ça. Et là on est avec Boloyan tout pendant on teke. Boloyan, tu peux dire quoi par rapport à Fabregas à Sengaki Fally Ipupa? Bon, wana ezapena eza elo moko eza likamoko réponse nango c'est maki déjà et pas yel moko elle craque le dimanche a expliqué qui na habité sur na rolo ba na émission ya confrère Nabino Nati Lokole a expliqué qui déjà donc assez à pardonner mais toutefois toi baraka ka ba limite na biso place ezali ba limite na biso ezani ni ba limite na biso le bité que non so gindenge ni limite na biso ça elle a pardonné oui, elle a pardonné, je n'en disconviens pas, mais Nebiso quand Nebiso na Burundi, soza na tembe na continue le lien mission comment je me suis bâti na combien mon loko là na craqué mon tout devant 3 banami bali. Moi je ne sais même pas comment me défendre. Ça ramaille les belés au Longaki. La Longaki bien sûr, mais en tout cas, Babi Fally. Bon, en fait, moi je ne veux pas regarder le mission, Babi Fally Vandibou. Petit wana non moi babilo fallait saler la télévision. Moi je me suis défendu l'année encore que défendre du cap elle raille mago au boutu en tout cas la minute on t'a dit qu'il a été na habité ceux qui za pour na kovanda il faut aussi que babiso limisi mutu batte ba fanda ka bongo te d'ailleurs une mission machin donc à limisi était bilo au moins bon. En tout cas, elo nga na ngoloba ezanini na ngoloba deux volets. Premier volet c'est pour na vanda. Alors bande ko na biso tambo ya mbaka biso bo bisa biso position to vandaka. Pour nga so na ye na émission na position na la vandi. Je ne pense pas que na tie makolo likolo mais ça. Non, na zana ba position na ko. C'est une impolitesse. Ah. Na vandi. Na kiti na ko vanda boé. Bon. Wana kuti za pena raison te bango bakolo bela et puis raison mususu voler mususu uti loba ke a pardonner été nazo rassurer bango ke Fally Ipupa banda abanda carrière na ye solo ti lelo nanu aloba eloko te poa sepelisa batu aloba o eutaka na mutema na ye nenga aloba ki a pardonner biso to vandi na ye to ebi on prend je te vends dîner et bien le baratier le côté pour faire joli caca pour battre c'est la caca tout ni mena monter mais elle dit non oui pourquoi et puis et là au moins il faut pas comprendre qu'à pardonner pourquoi parce que à expliquer comme il à niveau à expliquer na bêtise bon je ne dirais pas bêtise na erreur oyo ndeko mobali wana Fabregas asalaka bazalaka na massa na moko quelque part na Cameroun so ko moni muta comme na niveau expliquer na erreur à sala mais ngape na minute fona lo ba jeune frère atayo moko to ko changer ba age est-ce que ngana ko fanda na lo ba ke wera massa nanga ouais est-ce que na ko fanda wera ku no to ke busigate na ko fanda na ko pese exemple na nani nazui bon ba Michel Beleka bazali na fandi pena quadra massa na vraiment ceux qui viennent quoi dans le petit ou en boulot il y a un problème
viens sur les autres petit on a boulot yangé c'est ça problème. Et puis au benga mutu petit on balo ba ça un problème fallait que benga Fabregas petit machin. Tu as le big grand il faut le petit. Tu as le big grand on ande ça va soit le petit on ande combien jour. Mais et le rondé na Congo et le tozomi boma yango wana injure et ça injure. Mais wana zali je dirais quoi les années qualification c'est une sorte de qualification si tu es petit mon petit il est mon petit mon petit donc affectueusement mon petit donc il fallait dire mon petit pour pas comprendre que ça m'a bêté non voilà Boloyan parlons un peu oui petit aza petit à Elmara aza petit par rapport à ngai ça oh azaki awa azalaka awa ndaku na awa wa aza moins âgé que nga so aza moins âgé que nga akoza na groupe na ye aza patron na groupe na ye mais na benge vieux po aza na groupe na ye po nga na mosali quelque part non aza petit et puis tout ça eza mabete to lo ba pe vérité eza na mama batu mususu to le kaka po na nga na lobelo mo mais vas-y non passons là. Pas ça. Merci Boloya. Pourquoi ils allaient carafali, ils allaient kakana une télé kunyanga. Même si n'a pas photo, même si n'a pas publication, oh Coco Dilasso a publié une affaire parce que je suis avec Coco Dilasso et avec toi-même aussi. Tout le monde n'a pas photo, n'a pas Facebook, machin. Ils allaient toujours Boloya à côté. À télé Kounyanga. Pourquoi pas avec des autres amis Kaisa Nayo? C'est na moni ba photo yo talande mingi biso zalaka mais ba photo musu ezali pe au mona pe ba Chouben au mona ba Koustro Mopiwi au mona ba Nathan de longues jambes ba Junior monsieur Poisson d'avril c'est-à-dire au mona c'est-à-dire to zalaka na biso to zebele ba Mbassi bourgeois Neymar ba Manitoche. Ça je te salue depuis limité là où tu es. Ouais, ba Manitoche tout ça. C'est-à-dire ezala normal ezaka que non. Tango badila so bazora photo et arrivera mingi tam su tozana na nini tam su tozana répétition si on a répétition hein à tout seigneur tout honneur bato bako fanda pemé na mokonzi ezana no bato voilà tokomi na puango bato bazaka pemé na mokonzi donc bino bo na secret o bozali la pemé na mobutu pas les autres c'est quand on zanini Boloya non eza nango nini te eza nango compliqué te eza kaka koumela paix biso bandi groupe banda groupe banda et Boloya parle un peu elo nini fali pour paloba non trop etikala mémoriser na mutu na yo eza to mama za na ndako na bana ba aisa par exemple nga mama nga lo ba divine ko yiba rapport na nzalati ko sa pe kinduma pour na nzalati donc mama nga lelo même si azate na tika na mutu nanga ilo ni fele lo ba no etikala mémoriser na mutu na elo lo ba trop lo ba ka na ngate me lo ba na biso tout eza oya yo mo personne kasi yango alobaka na kaka na ngai yango te alobaka pe na biso nyonso ba musicien même on a particularité na yo moko à part na ngai zakaka faut aussi ma carrière musicale na yo faut aussi mbango donc soko la mugi na tongo tu penses directement à ta carrière donc il faut ça là eloko banda tongo ti soir il faut ça la makambu o ko ça là ezala toujours bénéfique pour na carrière na yo yeba positivité ezala moins trop na esprit que négatif. Ça les langues. Obligé. Yango ti lelo tozanaye, yango ti lelo batu bayebi ke Boloya ngazala existe, yango ti lelo ba makambo bien kutu na lobité kutu zoya kala mingi te. Kabuya. Azaka na orchestre na groupe d'accompagnement fali pour pas pour tout le monde Kabuya beli liboma wa fali pour pas ça nini comme fali pour pas pour na Asovonoria. Bon Kabuya nenga zana Kabuya d'abord test ya Kabuya asala test na Fikine to beta na Fikine Kabuya emo alobango alobi en tout cas fali edenga ipo na mona lo baloka ngai alobango na podium et puis état oya yelaka na état oya komi c'est-à-dire Fali Poupa Azamuta c'est une personne à féliciter donc
Kabuya na minute so tozoloba azana mouvement azana e azaka na ba tempérament na e moko boye mais bato basolaka na e yango na lancer pe message bato basolaka na e na ngai na bino toyebi ke Kabuya c'est un garçon talentueux. Kabuya azana makila ya succès azana travail mais comportement na yende ezaka moi genre est-ce que boko et darape bisote bisoto solo la kanaye bisoto to encadraka e binope tant bo solo la kanaye wana na ba forme na ba nini bo solo la kanaye abungama parce que Kabuya ye moko azali akomo déraper ye moko akomo bebisa succès na ye il m'a remonté sa succès na je te ça là que fort encadré en tant que non seulement en tant que musicien non net en tant que petit frère il faut encadrer mes ala mais bino pe bateau bolanda biso bino pe bateau botala biso bino bateau boso la kana Kabuya boye barandenga boso la na e une sorte officielle il y a contrôle le 2 mais vendredi déjà moi c'est bimaki ngai nzambe na ngai Elmara c'est-à-dire yango to comme mitu na biso mongo pe yango Elmara azana gwa ou comment c'est-à-dire moi bimika vendredi maramwezo sala la bikili je ne sais pas donc c'est-à-dire mon pépé on ezo la bino kala mingi tia moi tokos yango to beto yemba to bina ona na bonne année dans la bonne année to bina contrôle mobimba po ezo bima le 2 novembre. Le 2 novembre, c'est-à-dire que ça la paix récemment, tout ça la paix tournage, il y a clip, il y a générique, est-ce que vous avez balle de match et bima? Contrôle. On a mis balle de match et bima. Il y aura combien d'albums? Contrôle. Contrôler tout, je n'en dis qu'on ne veut pas, mais est-ce qu'on a tout ni dans le bibolo top maintenant on t'inquiète. Avant toute cette émission, on est en train de citer déjà, on est presque à la fin. Mais nous avons que balle de match, papa chéri. L'album Mego Bimalango, mais contrôle les obimans. Contrôle des GC Bani, preuve nango, contrôle les écoles, les gens la contrôle. Marambo école et sala, yomo ozomona. Canne à sucre, les gens la contrôle. Marambo ezo sala, binomo ozomona. Balle de match casse. Zobangate. Yango na ebisio contrôle. On va contrôler. Contrôle. Et puis, on est presque à la fin, Bolo, s'il te plaît. Artiste Seni a CP, ça ne peut pas faire rigoler. Artiste Seni a CP, ça il faut que tu concert, na yo kapé banzembo pour na artiste Seni a CP ça ngapuna. OK. Deux ans et bien ta mission monter faire rigoler à CP ça. T. Lobby. T. S'il te plaît, pardon. Mais il y a de grands musiciens, il y a de musiciens, de bons musiciens en Bazawana. Il y a mon avis, il faut natala, ba concert na bango pena yoka pona sepela. Laurent natala raté na yoka raté na o sepela ndenge. Il paraît-il, il donne non, ils a fait rigoler. Nga tata bo idole nanga za moi muke. Nga idole nanga za idole nanga za ba fait rigoler moi muke. Yo zonga ya lelo. En tout cas, la émission que na lelo te. Idole nanga idole ba idole nanga ezalaka Carlito. Papa Carlito. Mais néanmoins, faire rigoler, c'est pas ça on a musique naïe. Bon, il m'ara bien. C'est un bon musicien. C'est bon. Avec qui fallait pour. Bon, au moni Maramoto solo là-haut, il y a Maramoto très sérieux. On comprend. Bateau Baolanda Bisso. Bazan a besoin à moi sérieuxité moi dans ma solo. Moi je suis pas sérieuse alors, tu me traites de moi sérieuse. Non, tu es sérieuse. Mais oyo bimisa, nyoso bimisa qui est sérieux, mais oyo bibio est à moi sérieux. Pourquoi? Parce que la musique, ndenge za wana na ko fanda te, na ba na comparer nanyo aleki nanyo. Pourquoi? Parce que elo relaxera biso ke muta leki mutu eza ba preuve ya musala. Et puis na horizon oyo mutazo contrôler. Nous on contrôle l'Afrique zigoto. Nous on contrôle l'Afrique. La diaspora international en fait. Non, international. Si une personne contrôle juste le Congo et son quartier. Bateau la réponse. On comprend? Donc contrôle, toujours contrôler. Boyan, tu peux dire bonjour à qui? Et on va terminer notre émission, voilà. Bon, hello, quand on a
nakopesa mbote na bana mai ebele le roi ba vient na Zako Mubiala ba yamba inga très bien à Montréal vraiment vient na Zako Mubiala na vient na Chamukanya en plus tozana eloko mo na ebisao bombe ezoya après contrôle Elmar Elrey Mago Twitter Asel apesi biso ba biso opportunité toza 4 personnes toza la ba single les angai les chefs à télé les Nathan de longues jambes na junior poisson d'avril tout ça là-bas single c'est-à-dire les alors moi battle là nous sommes à la fin de notre mission. Je dis un grand merci à mon boss qui s'appelle de la nation et à tout le monde qui nous ont suivis et je dis un grand merci à Boss Lady moi c'est même na kataba François en tout cas bana bango peme bi là sinon mon avis Boss Lady à l'équipe bango dans na peme quoi. Je dis un grand okokufa miso pamba kasi tala notronga okomona eloko te ozotambola na ngai okosimba eloko te lobanga na linga lobanga na lela yo pe zelanga na pesa yo seyenga papa nzela luka formula bien bon ezala c'est bon promis okotanga soye onaza canon partout yokaka muta kumisa ba mère boye pena natambola mondo yo voilà namona mwasa boye namona na mwasa boye bango netembe voilà nous sommes à la fin. J'ai dit un grand merci à Herman un peu garçon Steve mais ils sont pourtant oubliés il y a Willy Mouchoni le code mondial et puis Jean-Willy de London. Là, je rappelle Choma et Kozangate. En tout cas, Mireille Bilonda na Ottawa, Mireille Bilomba. Mireille Bilomba. Na Ottawa, Mireille Bilomba. C'est-à-dire vrai chéri Mireille Bilomba. C'est-à-dire quoi. Yann Wanzami, merci pour tout. Namona ki ba t-shirt, yango guda na beti ba Gucci lelo, namona ki ba Weston, voilà, ba joking mago moi au beta moi je te dirai le jour non beta en tout cas merci à tout le monde qui nous ont suivis d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine édition, bye bye. Taros. Natambola mondo yo, namona moi sa boyete. On l'appelle l'ange du bonheur, Queen Dani de Bongo Natikaye, Jaja Natikaye. Quand elle se réveille Dani, même sans make-up canon, elle est sucrée Daniel. Basia Pembe Baza et Belé, mais pas comme Daniel. Une journée sans Dani Nanga. Nakomaka nerveux, il suffit à l'oba, allô, à mon bonheur automax. Dani Nangale qui bangotou, elle est tellement parfaite. C'est-à-dire, oh, articulation quoi. Voilà, merci, baba.